tout ça. Non. Wana ndeza yango te. Vi ba mema yango bongo te. Ta mususu komema na poto obite na boma muninga po leo na komi na poto. Non. Eza lola te un jour pour zonga Kinshasa. Tant on crée déjà loko mo ya bien te na baninga. Tant on crée déjà rando mo boy bato be ba coach on ba yebi. Po bato c'est bazato ça to taki na bureau mo ba lo ba n'importe quoi. Ba ramsu to ko lo ba na télé te. Eza propreté, eza kitoko te papa Kaloui. Eli Chigeva na Mimi Chigeva mama presidente. 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 Et bonjour, bonsoir très chers fidèles internautes et à tous les abonnés de Early Chikeva Kimbangu TV, Balobi, chaîne Ezara, Manko, chaîne même l'actualité. Toujours à la une, un grand merci en tout cas, na fidèle abonné na biso Early Chikeva Kimbangu TV, autrement dit HTK. Donc, babi chaîne à l'Osambo, à soyez na moto okuta na moto dans nos émissions grande ampleur avec votre journaliste Garis Galanoté, les gaga de la presse. Autrement dit le mineur de la presse congolaise et n'a profité malamoro européen c'est pena et bah merci beaucoup plus na bato balandara biso. Là je vois Ginette, vous depuis Paris et pourquoi pas aussi à Gaini Chikeva, toute la famille Chikeva na Pesibino Mbote. Merci beaucoup aussi à toi, ami de Lopez. Balobi Wana Penande Marambosika Mambela, la pourquoi pas aussi à ma boss, Early Chikeva qui manque, Babi Bossa Solara, correct, Solara, vraiment Kitoko. Merci beaucoup, Nabino, tout vraiment bon disposable, méga, puis ton Nabino. Donc, ton a bête, la Bino porte, mais cela veut dire que bon réactiver. On a un problème de connexion, Lucas, bon, sa connexion parce que Maramonde est en haut. Donc, c'est par rapport, je suis avec Maramarakou, dans mon coup, ça t'a le babi, la reine de YouTube. Tumbia de na côté de ni parler donc c'est elle l'autre micro solo l'homme qui robert moi les solo par rapport il y a monte peli pour les artistes et comédiens tout ça comprendre au juste c'est quoi et déjà je m'en vais signaler à mon ingénieur à Montréal à 12 babi basona bilek que c'est grâce à lui élargir plateau bon mon invité dans là qui je dis bonjour Maramara. Oui bonjour Gaga de la presse. Bonne santé. Santé, ça va, il y a le Bélacoutouté, il y a le Bélezate déjà, ça va vraiment. Bisobana souvent, ça va, d'accord, Tinatido, ça va. Vous sentez, on a Maramarakujabi, ça va, il y a un système qui a le beaucoup, mais à part le langue, qui tourne sur le langue, bien donc, vous concentrez, vous consommez Maramarakujabi, yende, et par rapport à les effets, Bisotou, qui pas caloï, n'a ma soie. Mais les autres, tout le monde repéli ou les gens disent to éviter et ça vrai et ça faux à Kenya qui moi ça nano à ça qui moi ben éclaircissement parce que pour ça mon boîte tout ça peut tout mon tala marosa peut mon théâtre. OK, merci Gaga. Au Kengela tout le monde qui bima qui bat maswa kwa Keng maswa pakaloui à Kengeli moi ça maswa quoi. Les kengele to analyser salama ki awa to me quelqu'un un peu ko analyser ngo ndene ko kengela moi ça muninga est-ce que ça vrai ça solo te babi maininga la pe pambate sikoyo est-ce que kengela ki ya solo et après ngai moko na ekolanda maswa depuis makambo ibana maswa aleka te ayeko leka pour nous répondre pakaloui ki o ya lubi eza lokuta faux et archi faux badaki ba pire badaki ko tamba ba misa tu ye vide le pakaloui na maswak bango misato bazaki ba pire mais lelo to mona bango sunde bazaki te ni neleka o esala ki po ba kabwana ba gros bisous puis ba bonjour ebele na Jean Willy Yaba babi espace oyo bomona au Sydney Palace flat hotel pour na ba bon séjour na bino Kinshasa flat izaka moko Sydney Palace izaka kanda kanda na Éthiopie moi rappelle ça la bien na balandi na biso vraiment na ba séjour na bino Kinshasa flat olala yango oyo donc voilà nazongela muke makamona za ekoluba aye koluba ma eninga na pa mpati ba kabwana pourquoi quand les artistes et comédiens, il y a RDC, il y a Braza Toyoka Kate, Nangola Toyoka Makambo, Toyoka Ba YouTube, Ba Potanate. Pourquoi awa moté mama beno eza makasi. Hypocrisie aussi la lobak eza ya solo 100% hypocrisie. Hypocrisie, eza makasi na ba artiste et comédien. Alors ça samba pour biso to vivre na ba hypocrisie wana. Ba sala biso pe maramo bien te. To bona biso ko leka na ba télévision pour nga na jamba kam na la YouTube te. Ngai na cha parquet na ngatoni na ngai YouTube te
Potoko pe ko leka pe ko loba pe mabe bato musupi ba sala biso to tchaka bango pe pembe na biso. O comprendre? Nga pe na kutana ya mabe makasi na riska. Na ba pese ba bwakela nga ba bwaki na maladi ya ndenge na likambo na ebite batoka na zo pembeni. Na se confier na bango ba vers mutu ndenja ba keto linga mutu aze lilingi na yo. Nzamba za kati na biso, nzambe nde biso bato. Autant ozo sa mabe déjà, ozo sala pe nzambe mabe. Bato na tchaka pe pembeni na eda pe ko edete à 100% ça il makam tout mais na nzela na ngai pe azwa pe makambu pe basala biso pe mabe mais tu na biso na télévision te pourquoi kaka eloko moko na okamwa pakaloyi pourquoi abandai ko ya na télévision pona ko lobake maswaku akengela alobi kenga na kengela mwasi tandis que maswaku aleka ino na télé te pona olibe loko moko pourquoi ko bimisa ba secret mo bozana ba biso ko boina mutu mo bozali une relation garder ba secret na pona bino mi balé et ça propriété ya ko na télé tant maswaku télé mais alobi ne loko te yo télé mba mo ni ko lobake ya lobanga na kengela mwasi c'est ko kengela pe mwasi na solo to loba. Mais Marat n'a aucun déjà dans mon éclaircissement aucun abiso correct et puis au tâtonner tout ça clair obi que non maswaku aleka kiti. Mais Maratosa peut battre moi et n'ingana pas battre. Est-ce qu'on va boire qu'il bangate donc c'est difficile mon que moi et n'ingani. Tant que moi et n'ingani, cela veut dire. Il y a des lots moi batamina. Si on a ba olinga balukan moi ni oluka obimela ngoto n'ingani. C'est que au moins on a lobi que moi et n'ingana pas battre. Likambo ezana kati. O ezana seo ba welaki. Maswa coupé ali bomate pa lo bamba mo que ya kengele moi sinangai. Maswa kwa lobi très bien lobi boyi. Bino bolo bake alobi ngana lobi akengela mwasi nanga akengela te eza plus que kutu ko kengela c'est que ya minene zali na se c'est que ya minene zali na se maswa ko lobi très bien biso no ba makambo eleka entre biso c'est que Zaire ziki RDC ziki YouTube ziki ye ayete pona ko ba eko pona éclaircir batu ayeko ko pekisa pe pakaloyi atika biloba loba na émission maswaku depuis ya bala atika la ko sala émission moko te pona ko loba contre mutu moko boya atika ko loba mabete pona ninga na ye tant que bakabwana mutu mutakoma na kwena epo bazaso ensemble tende bazalaki ne ko tombe lelo sai président sai merci pour nous mema pakaloyi na poto mais pakaloyi ezate soki ba memi na poto abanda koleka ba télé pour nous ba n'importe quoi pour na muninga tant muninga leki na télé te so bo discuter ki yango na kuku bo sukisa yango na kuku na place ya koleka na ngo koloba ke écoute ya salenga boy azongisa ki bafana na ndako nanga so vanisa mutanda est-ce que pakaloyi sa mutali bo sa vanisa muninga na ndako ngape neza makuja na vanisa pe batanda ko tukutana ba na théâtre na vanisa pe bato na retour ba salanga ya mabe kutu koleka o mokili mombe batate de belé ba yebi baswanela ngo pona kombo nanga o ngamoku na télématé na kenda ko loba na télématé na kenda loba ngenga na vanisa pe ngape na vanisa batate te pe belé na ndako nanga na vandisa pe na loba na ngango te esaini babi opesi na gauche droite yeba te pourquoi yo otanga autant yo parena ki baninga obani kotanga ke na vandisa ke na ndako na kuna mwasi na yebo na bo mais masoko eko clairci soka vande kuna ye muta benga ki ye moko aya ko vanda kuna po ekoma ki temps aluka ndaku temps asa mariage po azala compléter na makambo tout ça yango wana omoni andimaki ko ko vanda tant que parrain abi côté pena conseil par lui a pesa ka conseil mais bolande longi wana te. Donc c'est ça double phase. Wana maswako abi selo yabi double phase. Donc ngana yete pona loba poso mina loba makambo e sala makeza plus que kutu ko kengela. Ça dit yé pas ça makama minene pas bombi. Ya maswako. Tant muta yé déjà démarré na YouTube, ya ko bomba te. Neti ngani na vaina ngaboy. Otumo nga to loba no soko ye nga tina dusho sokola na ye na YouTube. Pongane azabu na tumula mutu te kono ngaka mwasa mukuse na fandi bona tumula na mutu te na provokana nga mutu te na lobana nga makamba vie ya mutu te tozo analyser likam o ezo les entre artistes et comédiens parce que naza na double casquette de l'autre côté na sa chronique de l'autre côté na sa artiste et comédien na tournar ba film etilelo na kateku na zongeli na za artiste et comédien pa ma suma yebinga papa eloba yebinga nde na zaboyi c'est jeune bisope ayebingai. Donc dès nazaboué na oloba oyoyo et ça la bien té ya quoi ko traiter na YouTube c'est pas propre yo pe muto saka ba genre bimana ba se baninga tika eza kitoko te. OK, merci beaucoup Marabi yo pe muto sala ba genre bimana ba se baninga tika là c'est toujours pour les artistes et comédiens mais Mara osa de na ba scène belé o les ka ba théâtre belé oyo les ka
sûr et certain okutana pe de gens na scène na Pakaloui okutana pe de gens na scène na Maswaku déjà on tala par rapport ya bango mibale ya Evan de vie comportement na selon étude na yo ngo étudier bango entre les deux nana fautif. Bon, entre les deux, na ko juger parce que il faut na yo kana Maswaku. Maswaku nde to ane na kin awa to sola ne pe bien. Na ligne pe to kutane ndeli maboni mara. Mingi to na tourner pe na Maswaku nde. Na ko luka na sola Maswaku. Maswaku lo baka ba vérité. OK. So ka permettre to lo ba na télévision to lo bango. Pour a lo ba na passe na motema na ba regret mo boye ekouye eza propriété ya ko bebisa réputation muninga ta muninga lobine loko mote pourquoi yo na TV banda oloba n'importe quoi benga na kengela mwasi na bombe na yo mutali boso bomba na ndako ngo ezaki ndeni yo bomba kezaki lola opesa ke visa lola obendenge nini to loba penano ezaki 5 étoiles 5 étoiles obenini oyo bomba ki muninga loba na bomba ki na mwasi na ye na vandisa ki bango tout ça non wana ndeza yango te vi ba mema yango bongo te ta mususu komema na poto obite na boma muninga olio na komi na poto non eza lola te un jour pour zonga la Kinshasa tango o créer déjà loko mo ya bien te na baninga tango créer déjà rando mo boy bato be pe ba coach ba yebi po bato sisi bazato za to taki na bureau mo ba loba n'importe quoi ba kamsu to loba na télé te eza propreté eza kitoko te Pakaloui dans Belleville asala musala na ye ozo sala po afuta ba travailleur na ye alanda biloba loba ba tuté o esali boy zongi boy so tala ka bongo donc on se concentrer na musala na ye na ba rêve na ye na makambo so po lobby le la futa mona fond les restaurants lobby to ebite nini ofungola ako créer pe compagnie pour na ko aider ba congolais tout ça donc azala vraiment ye na oyo azo sala donc alanda biloba loba ba tuté conseil na kopesa pour na Belleville yango wana. OK, merci beaucoup Mara, moi ba dédicace na numéro téléphone pour na bato ba na besoin na yo na mambo olobi. OK, plus 243 89 72 61 342 donc plus 243 89 72 61 342 benga ngai ko benga po na buzoba te nga na blokaka ya fali kuta ya mukie nga pe na bloka so benga ka po ba buzoba so finga na finga nga balakisanga bongo donc ba beti na gauche nga zungisi na droite nga za bongo na linga buzoba te benga ngai tomeka un peu ko solula so ko na likambu ya bien ko loba obenginga so pona buzoba ko benga ngai te mi ba dédicace ya Willy Moucheni code mondial pasi batila motema colonel Mutuza Gina Dianjenza yana apo Dianjenza boss Isa Color mokonja peinture na RDC Mobimba Yannick Mpungi Moucheni Mado Mafuta la patrona Élysée Issa Mondonga la France na ba reine mère nyonso ya France ba maman bo moko nyonso ya Switzerland ba gros bisous na bino et merci na Yope Gaga. Merci vraiment de inviter à la plateau. Voilà. OK, merci beaucoup. En tout cas, c'était bel et bien Mara Maracuja, la reine de YouTube. Et là, déjà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dirais un grand merci à tous les abonnés de Early Chicken Vacuumang TV HTK. Continuez de vous abonner, ma soeur Salabiso. Vraiment, vraiment un grand plaisir. Elle Paris, elle Angola. Donc, Kinshasa Mobima, monde entier Mobima, pour consommer Early Chicken Vacuumang TV. Et Salabiso, vraiment un grand plaisir. Gagne Chicken va coup de chapeau à toi et pourquoi pas à Ginette Louvoso depuis Paris. Donc restez là, branchez, scotché sur Early Chicken Vacuumang TV. Fabioly Maïe, les gens qui ont carte à souka. Magachou ma vinga patron électrique. Béni le cas son balkoun bibabi mami wana pena porte-monnaie magique. Donc un grand merci Nabino Touboza qui connaît pourquoi pas aussi à mon ingénieur A12 Nabili Nabaso Kitoko. Donc retrouvez-nous prochainement avec un nouveau numéro. Ciao. Early Chigeva, na mimi Chigeva, mama presidente. 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 Early Chigeva.